Mbote bandeko nanga nyoso. Et là, on a apporté une précision des tailles. La publication, moko etambola na WhatsApp, on a autant comme tout à l'heure. Là, on a checké na Facebook, on a supprimé rapidement. Parce que n'a eu la bonne information. La bonne information est celle-ci. Les deux juges automoni va se déporter dans l'affaire Wanaya, Bamaros, Fligence, Fulgence, ce qui Baramos, Bamaros, bref, DG à Foner. Ba juge Wande baza batumabe. Bango balinga ki ba pesa Bamaros wana liberté provisoire na niveau à TGI. Balobi ke ba pesa liberté provisoire. Premier juge président à Gombe, coup de chapeau. Pour Mboka, il faut changer. Premier juge président, Bango Bazako accusé, Biende a boy, alobi, non. Il y a des faits graves, très graves même. Tout au début, beaucoup de mon tour, liberté provisoire, il faut pas continuer l'enquête pour faire faits graves. Quand je vous dis grave, c'est grave. Déjà, tout ça, la réflexion simple. Déjà, mon abatou va se déporter quand l'affaire est déjà, l'affaire Bajongo déjà en délibéré. Ils ont la cata. Va se déporter déjà, affaire est en délibéré. Ce qui n'existe pas. Ce n'est pas une procédure normale, c'est une entorse. Coup de chapeau. N'a pas Panzouzi. Il y a premier juge président, il y a cour d'appel à Gombe. Donc les deux juges vont s'amuser sur l'aventure, qui déjà prêt, il y a coupé sa moutouana. Oyo Azali poursuivi, je dis bien Azali poursuivi. Na détournement de deniers publics. Azali infraction mingi ils ont pesé sur yé. Prévention, ils ont pesé sur yé. Totika aventure wana. Totika vraiment aventure wana. Justice ne le vakabamboka et le vacanation. Tozo bunda ke ba justice ou ezaka ya deux vitesses ou double vitesse na période wana ya kala. Les lois cause à la thé. Mboka. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasa dewe. Nela sabre, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mabe. Nasa lefo na kamala dina bela kaponga nasi nasa dewe. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi donc ngai na sadiri et puis bamisé na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadiri na bamisé na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na bamisé na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senye bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga? Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo. Okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Mbote mingi bandeko balandi bisika sobozali partout à travers le monde malgré le confinement un kolozo sunga tozo kutana kaka awana émission na biso merci beaucoup na bandeko sobozala na biso partout eza wabino ndeko Gino Dio kaka bambato elisuko so na bino lelo toza na deux sujets
on a deux sujets majeurs toko partager na mokolo ya lelo. Premièrement, il y a d'abord par rapport toujours il y a dossier à 100 jours, il y a chef de l'État. Dossier oyo ils doivent toujours lire mususu. Kanga kindeko Vital Kamerhe, was directeur à cabinet mais après wana bandeko belé pe bakangami entre autres ndeko DG à Fonner ndeko Fulgence Baramos. Ndeko Fulgence Baramos bakangie dossier parce que on soit d'abord présumé innocent jusqu'à preuve du contraire parce que nous charge oyo procureur à Cheliko na bango ils a confirmé tena nous sambité mais toza ko kamwa na dossier à ndeko Fulgence to moni déjà bandeko mi balo bande ko gérer dossier wana sengi balobi ete na président ya tribunal ya Gombe bango moni moyen za lisute batiki na bango dossier yango parce que bazomona neti eza na moi main noire moko na sima wana mais certaines personnes disent que ezande bandeko wana mi balé bango nde mutu bazoluka pesa na ndeko Fulgence liberté provisoire pour na sima wana balia na ndenge moko boye justice na biso ya makambo ebele tozonga wana et puis tomonaki ndeko mususu a salaki pe message na toujours par rapport ya dossier wana ndeko Jekoko to mekape na Hollanda et puis deuxième point to solo la ezali par rapport ya bokono oyo ya coronavirus eza ko déranger makasi eza toujours na okoba na ko bandeko ebele mais une bonne nouvelle na bi ke bandeko ebele bo zui yango déjà eza na ndeko na biso congolais oyo a Zwikisi puis bameki na ko expérimenter yango na niveau ya Madagascar ndeko docteur Jérôme Mouniangi expérimentant na Madagascar et PCP malamu et ndeko wana azana France et tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sengi na AYP na RDC aibana koya ko sunga pe biso awa parce que aza congolais bokono peza ko déranger biso awa na Congo to Hollanda paye. Et tout d'abord par rapport ya premier point il y a 100 jours. Likambo ya 100 jours oyo eza ko déranger makasi bandeko misala ndenge sengelaki esalama esalamité makambo eza mwa ebele pasi bazwaki ndeko na biso Fulgence Baramos bakangaki ye oyo azali directeur général ya Fonner kasi na dossier na wana eyo bimisa biso ba révélation mususu tomoni bandeko banzuzi mibale basengete se déporter na dossier c'est-à-dire batika na bango dossier yango parce que bazomona ezozala clair mingité mais elobisi bandeko ebele parce que bango bazaki clair te na ba lettre na bango batindi ndeko na biso kenjo azola kisabiso ba lettre azola kisabiso ba lettre wana balobi ete bakomona makambo ngo ko clair te basepeli ete benda maboko basala di post pilate basuku wana bango maboko mais bandeko mingi bakoloba il faut kotala malamu bango bakosukola maboko pourquoi parce que bakomi kolinga ba traiter dossier ya ndeko ndenge asengaki liberté provisoire potoko kape susu ndeko Kamerhe komi kobela kuna bandeko ba politiciens zaka so bakoti prison babelaka soki asengi liberté provisoire esimbi te il faut bela to liberté provisoire soki bimi a wana malamu soki liberté provisoire ba répondre négativement wana abeli donc makambo wana eza na mwa pasi mingi etola nanu ndeko oyo molobeli ndenge nini apesi makanisi na par rapport ya dossier toujours ya Fonner ya ndeko na biso Fulgence nani alingi embryer dossier oyo to nani alinga ko itsa mwa mbili mwa yikiki na dossier po bana mboka ba comprendre malamu parce que bana mboka tozana besoin pina to landela likambo to eba soki ndeko Vital Kamerhe aza innocent ba innocenté ba laver abima na dossier oyo et soki aussi aza coupable bana mboka balingi ba eba moko na moko surtout ba audience ba procès yango ezala ba procès moko ba audience ezala public bandeko bapandisa ngoto ke tozo ba image to lakisa na bato nyonso na mokili to mona penza likambo ngo ndenge ni eza kotambola nani nde avandeli makambo ngo nani nde aza kolinga te mboka oyo makambo esimba po 100 jours ya chef de l'état déjà tango ekomi boye toza ko banga déjà quinquennat yango mandat yango mobimba ndenge ni ekozala to la na ndeko makambo alobi ndeko Jekoko mbote bandeko nanga nyonso. Et là, on a apporté une précision de taille. La publication, on a na WhatsApp, on a autant comme tout à l'heure. Là, on a checké na Facebook, on a supprimé rapidement. Parce que nous avons la bonne information. La bonne information est celle-ci.
Les 2 juges automoni va se déporter dans l'affaire wana ya Bamaros Fulgence ou Fulgence, ceux qui Baramos ou Bamaros, bref, DG à Foner. Ba juge wande baza batu mabe. Bango balinga ki ba pesa Bamaros wana liberté provisoire na niveau à TGI. Balobi ke ba pesa liberté provisoire. Premier juge président à Gombe, coup de chapeau. Pour Mboka, il faut changer. Premier juge président Bango Baza ko accusé, Biende a boy à l'obi, non. Il y a des faits graves, très graves même. Tout au début, beaucoup de personnes ont liberté provisoire. Il faut pas continuer l'enquête pour les faits graves. Quand je vous dis grave, c'est grave. Déjà, tout ça, la réflexion est simple. Déjà, mon abatou va se déporter quand l'affaire est déjà, l'affaire Bajongo déjà en délibéré. Ils ont la cata. Va se déporter déjà, affaire est en délibéré. Ce qui n'existe pas. Ce n'est pas une procédure normale, c'est une entorse. Coup de chapeau. N'a pas Panzouzi. Où il y a premier juge président, il y a cour d'appel à Gombe. Donc les 2 juges vont s'amuser sur l'aventure, qui déjà prêt, il y a coupé sa moutouana. Oyo Azali poursuivi, je dis bien Azali poursuivi. Na détournement de deniers publics. Azali infraction mingi ils pesé sur yé. Prévention, ils ont pesé sur yé. Toti ka aventure wana. Toti ka vraiment aventure wana. Justice ne le vakabamboka et le vacanation. Tozo bunda ke ba justice ezaka ya 2 vitesses ou double vitesse na période wana ya kala. Lelo cause la té. Mboka. Oui, bana mboka, eza pasi, eza mawa. Je ne dis pas que o ndeko alobi eza ya solo, mais na rotuna la bandeko banzuzi na dossier où eza tellement sensible boy. Dossier mokili mobimba efungoli misu. Yo koloba osa ko se déporter, pourquoi okoloba okotika pona nini? To na bosenga to mona clair na makambo. Na bandeko na biso pe. So ba kangio na likambo moko ebike na sali na likambo wana ti po anika motema mbangu moto ba pesa nga liberté provisoire ba pesa po na nini motema moto nazo liberté provisoire nazo po na nini motema moto zwa kimia vana na boloko bala ndi likambo no malembe na nini de comment on a sepel na rotanga kombo na talobi les meilleurs endroits pour un homme politique ce qui a la moi conflit moko boye eza prison. Parce que en étant en prison, sécurité n'a pas assurée. Même dans la carte on a likambute. A PC exemple moko ya ndeko autai kotika biso général Kaimbi. Ndeko la pesa ki bachake na résidence surveillée. Mais moni surprise ni salamaki. To moni mbamoko ndeko akufi ba obalo baboy. Ba makambo komo ba ma ebele. Mais ce kazala ki na kati ya boloko. Na cellule na prison. Nga va na eta moso malamu eta balandela soki dossier za ki toko soki pe likamunini. Bacho na prison zwa kimia vana na prison. Tika makambu ya ba liberté na senga liberté provisoire ba pesa liberté on na ki mo likolo malamu te na oki mutu sala ki ngamo kusa na okaki matoi ne tezo ningana na ke na hôpital pona nini makambo nyoso. Zwa kimia vana prison balandela makambo no male ndeko na ngai. Ndeko Baramos. Talelo okomiko kabola banzuzi okomiko kabola ba politiciens ba politique ba obalo ba kotela ba obaboya yo makambo ebele kaka na makambo ya 100 jours oyo ndeko na biso yekutu yana ndeora makambo ya 100 jours ndeko na biso yo Jeffrem ndeko Patience Saiba banzuzi ba ko benga alingi komona na ti alingi koyate batindelo invitation yaka na invitation répondre tango yo koboya ko répondre à invitation tango batindelo mandat da mener bazwa yo mbala mo komi o acharnement balingi bisote balingi bakanga biso batosa ki na mutu boy balingi basala boy mais tango ba ko tindelo invitation pona nini o koboya ko kende na invitation eko sala pasi makambo bandeko banzuzi mibale oyo c'est de votre droit. Bokoki kotika na bino dossier, c'est pas un problème. Mende bana mboka baluka koyeba
Lingen de honorable au Koloba. Pour Nanini, kotika dossier est très sensible comme ça. Et puis, dans le moment où kaka, la question reste posée. Deuxième point, nabiso likambo ya coronavirus bana mboka. Ça bokono eza ko déranger, eza ko sala pasi. Na kolinga en complicité na ndeko na ngai Kenzo Mukendi. Toyoka ndeko Trump, président ya mboka États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan social, je peux même dire sur le plan médical. Mais le président a commis dépassé. Le président Alobi Makambo ata étudiant ya G1 en médecine à Kolobati. Ata utolongwe la médecine. Toke même ata na bato économie. Président Alobi Makambo na koloba scientifiquement parlant et koloba mati. Ni ne poussé président Alobi Makambo, président a commis dépassé. Vu que Batouba Koufa est belé dans les États-Unis. Vu que ba médecin va commis débordé. Vu que Batounion va commis dépassé. Maël Souki Batou. Batouba ko baté ba sala nini. Président devant ba conseiller mais na ba conseiller médicaux na devant ba conseiller na e. Président a sali proposition moko. N'habite na ba proposition n'habite na benga ngonini. Tout le monde président Trump à lobby. C'est un briefing qui restera dans les annales de la Maison Blanche. Un moment lunaire pendant lequel Donald Trump évoque les effets supposés des rayons ultraviolets pour lutter contre le Covid-19. Imaginez que l'on envoie une lumière très puissante vers le corps. Des ultraviolets ou juste une lumière forte, par exemple. Il faudrait faire entrer la lumière dans le corps via la peau. Ce serait intéressant, dites-vous, de vérifier tout ça. Il s'adresse à cette conseillère santé, présente au briefing. Elle est estomaquée. Non, ce n'est pas un traitement, tranche-t-elle. Mais Donald Trump propose autre chose. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Injecter un désinfectant dans les poumons, cette suggestion fait évidemment bondir les scientifiques du monde entier. Ils implorent le public de ne surtout pas écouter le leader de la première puissance mondiale. Balamboka, nebi ke bino sobolandi ba misuba seki. Présentant par lobby du fait que le lobby ba désinfectant surtout pas na maboko ezoboma virus. Du fait que le lobby tout tu as maboko virus ezolekate. Pourquoi pas on a ko injecter en bateau. Comme ça ebomara virus mbala moko ezoke ko attaquer na ba poumon et tout ça là. Moi je comprends eza président émotionné. Makambo elekeli yango wana asali proposition wana. Donc corona oyo nzamba sunga et ça passe makasi. Mais pendant que Trump a dépassé, pendant que Trump a émotionné, Congo oyo eloko makasi RDC oyo mboka ya bato maele pe bwanya malheureusement ba personnel soignant na mboka na biso salaire eza ya malonga te ba médecin ba infirmier kutunde mawa ba infirmier mawa. Mais il y a un génie congolais, moi na Congo, le docteur Jérôme Mouniangi, a proposé produit mon copé produit et simbi à niveau à Madagascar, ça va. Un Congolais, Kombo na eka koyoka Mouniangi, il est dit Bandundu, papa na ya Bandundu, maman na ya Congo central.
Donc, un Congolais, pire Congolais, a proposé produit et Simbi na Madagascar, très bien. Et président Nabiso ya Congo, président Fachi, a Sololina, homologue na président Malgache, a tuni ndengeni ni produit oyo ndeko docteur Jérôme Mouniangi a si président Malgache a lobby, c'est un bon produit. Awa, to testango, to bekiango, ça va et Simbi. Et président Nabiso ya RDC, président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, à prendre contact na ndeko Jérôme Mouniangi, le Kolandeko na France, azaki lisusu na passeport ndenge ya lobby. Président a pesi ordre na niveau ya ambassade Nabiso na France, ba pesi tenalier. Bazo tindela avion moko spécialement pour que eke kozwaye parce que dans le moment où biso stoyebi ba frontière se au Kangama à part seulement ba ressortissant ya mboka X po bazonga na mboka na bango ba ressortissant ya mboka Y bazonga na nde biso betozu ba ouais biso bazaki na Dubaï et tout ça na ba Chine. Président bazoti azotinda avion moko eke kozwa ndeko Jérôme Mouniangi docteur et aya awa na Congo pour aya kosunga pe biso na coronavirus parce que na Congo to ana ba kamingité à peine to ko 400 mais ba mort né et les plus de 25 morts. Moi pourcentage ba mort ezebelé. Ba mboka lokwa ba Sénégal ba tu bazo kufa penzate. Nous ne disons pas que toza sirte na docteur Mouyembe. Non, c'est un excellent docteur Aosala Moussala très bien. Je dirais même trop bien. Mais au moins ba mort et sali moi komata. Moi apport pe abandeko mususu moi maele abandeko mususu lokwa ndeko Jérôme pe et cause à l'important de président à Tindeli a pesi ordre a pesi déjà tenali azanango à la kisiango même na interview à sala kinande konabiso Marius avion sur que ezo zoye po eana to la nana numuke moi conversation na bango nande ko Marius et tozong après. Oui, après la communication avec son homologue malgache, oui. Oui, le président de la République démocratique du Congo a pris contact avec nous. Et là, j'informe Marius, j'ai accepté, après discussion avec le gouvernement congolais, je suis en train d'attendre mon vol. Et là, je vous montre, ça c'est quelles sont les conditions que vous avez données au président de la République pour aller servir votre pays? Je suis congolais et je mourrai congolais. J'ai juste demandé ma sécurité, un point entrée. Le reste, je n'ai rien demandé. Votre sécurité, c'est-à-dire comment? Je vais juste être sécurisé. Parce que quand je vais encore faire une bombe, c'est comme ce que j'ai fait avec la malaria et j'ai été poursuivi, j'ai été attaqué. La même chose va se passer sur le coronavirus. Oui, wana ndeko Alexis tenia lié nae, ndeko asengelo komoko aliba assurer sécurité nae. Ten ndeko biso sotoza wana poto assurer sécurité na oza mwana Congo eza ya biso nyonso déjà ko ra kombo na ona kota la morphologie na yo na façon zoloba tozo comprendre que non, vous êtes congolais et nous sommes fiers ya ozala na yo lokola moko na biso. Osali musala o emonani libanda ya mboka ba féliciter yango yaka siko na kati ya mboka na yo o continuer na kosala yango et lokola président Trump ndenga za dépasser comme ça président qui proposé bazo ba nvanda ko injecter yango batu so awa ça va président na biso ko benga pe Trump a tu en contact na bango osungi pe bango et mboka Congo oyo e mati lisusu Congo oyo e mata pona ba footballeur Congo oyo ba footballeur nango ba matisa kombo ya Congo na bale Congo oya bandaye mutumbula oya cha 9 bi na une seule édition ya CAN CAN moko akeka CAN moko ache 9 bi Samuel eto acha ba bi ebele mais acha ngo 9 na CAN moko te Congo ya bandaye na babale Congo ya ba Lumumba Kasavubu ya ba Tshisekedi ya ba Kabila ba Laurent Désiré ya ba Congo ya politique ya batuana Congo ya ba grand médecin ba Mouyembe loto tanga pe bande ko na biso Jérôme Mouniangi. Imaginez-vous chers amis, imaginez-vous chers compatriotes que ndeko Jérôme Mouniangi Mouyembe Mouniangi ba nyonso ndeko Jérôme Mouniangi produit oyo akenango na mboka ya Donald Trump
apesi bango et puis bamoni résultat positif makambo échangé kombo ya RDC ekomata lisusu likolo makasi koleka drapeau ya RDC oyo ekoflotter lisusu likolo koleka donc tant de quoi zoloba ba assurer sécurité na ye. Oui, il a aussi raison, il faut pas assurer sécurité na ye parce que vie musala zo sala vie en plaire ya musala na ye ndenge ndeko Mobutu na lettre moko akomelaka mwana na ye alobi niveau tokomi nango lelo tokomi na plus d'ennemis que d'amis. Oui, ceux qui muto mata c'est normal. Tant muto mata musala na ezo mata ba ennemi ba komaka ebele et puis ba faux amis ba ami traître pe ba komaka ebele bazoya bazo pesa image comme si bazana yo mais bazana yo te. Ndeko Jérôme biso soba na Congo il faut to sécuriser parce que vous êtes notre génie. Oza valeur na biso. Oza sala honneur ya Congo. Donc c'est un peu ça oya na Congo obakisa implice na ndeko Muyembe na ndeko bandeko nyonso baza kuna bandeko Jean-Marie Kayembe docteur Jean-Marie Kayembe bandeko nyonso ya riposte bandeko nyonso na ministère ya santé pour que bokono oyo ekenda mosika et mboka ekende malamu. Merci beaucoup en tout cas je pense que tu as épuisé 2 points tozaki nango pona émission na biso ya lelo bandeko bo continuer toujours en biso na Congo France nous sommes là pour vous servir tozawana kaka pona kosunga bino pona ko salela bino nous sommes vos esclaves à chaque point information ezali tozala wana pour que to partager yango na bino to kozongela dossier andeko Fulgence Baramos to kozongela aussi dossier il y a 2 ndeko juge obayebi na ko déporté ko se déporté na dossier oyo to tuna pourquoi balongwe pourquoi batiki dossier oyo to fouiller na CC to eba vraie vérité et puis to memela bino la vraie information parce que na Congo France to yaka pas seulement l'information parce que l'information ko za la périmère et ko ya pe comme information mais to yaka nde to la bino na information ya solo la bonne information est bien traitée de façon que vous allez toujours informé à temps réel. Merci Nandeko Kenzo Mukendi, merci Nandeko Mouna, merci Nandeko Didi Pumba, merci Nandeko Solandi Bisso partout, Ndeko Albert Kadiaï, merci Nandeko Pasteur José Kola, merci Nandeko Nyon Sotokute Nambalekoya, plein de bonnes choses dans ma famille Nabino, Nzambe Aza Nabiso, au revoir. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com